Mote bande konangai ngawa bino Jean-Paul Jamba na elisusu na émission na biso tolobela santé lisolo na memeli bino lelo bande konangai ezali lisolo ya maladie babengi hernie discale mais mingi tolobela lelo hernie discale o balobaka hernie discale lombaire. Bon, maladie boyebi hernie discale ezali maladie bazo considéré neti la maladie du siècle. Parce que maladie ils ont concerné 50 à 70% de la population. Et ça na mamboko na biso to na mamboko to vandi. Et la première cause il y a absentéisme na même ça là. Donc maladie babengi hernie discale ils ont causé to mingi ya batu na misala au bazar ko s'absenter pour la maladie. Donc ils ont mingi batu entre 25 et 45 ans. Et zali maladie babengi pathologie chronique et qui peut handicaper mutu pendant plusieurs mois à cause kakaya hernie discale. Na yango bande konanga na zolinga na banda na explication ou ya définition comme bon message no sikoyo na meka ko expliquer bino définition ya hernie discale. Hernie discale ezanini. Na français comme bon message no na pesa bino définition Mokotomi balé à français, Sima, Nameka Kolimbola, on la lingala. Une hernie correspond à tout déplacement d'un organe ou partie d'organe hors de la cavité qui le contient normalement. Voilà la définition de Bosso. Yami balé et Nyol Banini. Une hernie discale est une excroissance anormale d'une partie du disque intervertébral hors de sa loge habituelle. Et Nyol Banini, Bandegonamai. Et moi, hernie discale des années. Hernie déjà, boye baké, hernie ezali et l'okonyoso, oebimi na cavité dans le normal. Mingi zalaka na niveau intestin. C'est-à-dire que, et l'eau que zalaka intestin, ce que l'on a place zalaka et bimi di banda, de et commis hernie. Tozana ba modèle ya ba hernie et belé. Hernie o ba benaka ombilical, bon na ramu, tout ça zala mutulu munene, ezali hernie. Mais de l'autre, ils ont la hernie, ils ont la biso. Donc, définition en français, n'expliquez bien. Si vous avez anatomie, anatomie et colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale est constituée de 24 vertèbres, dont 7 cervicales, 12 dorsales ou thoraciques et 5 lombaires. Entre chacune d'entre elles, il y a un disque intervertébral, ils ont sorti à coussin, nous avons un amortisseur qui attache les deux vertèbres l'une à l'autre. N'expliquez bien l'ingala. Donc, colonne vertébrale na biso, bande konanga les aneti na ibte so bomo na mukua ya mbisi. Oto bakasende ya mbisi. Colonne vertébrale na biso zande mwana. Sikoyo ba vertèbre za ba sende mibale ozo kanga mukua katikati. Siko mukua katikati wana bande konanga eza na ba disque eza rond wana nde ba deux vertèbres zo koma na kati ezo kanga. Ya onde colonne vertébrale pour na être humain nyonso. Ya onde expliquer que colonne vertébrale bani na kingo eza na 7 cervicales. Cervicales eza pour na kingo mikuo ya kingo nde ba bengi cervicale. Soko kitina tolo to na sima mukongo ba benga dorsal. Yango ezali 12. Soko kiti siko na lombaire na mukongo nde ba bengi lombaire. Lombaire eza sikoyo 5. Ezali L net lombaire 1 2 3 4 5. Siko physiopathologie. 24 vertèbres wana eza mobile. Eza mobile, c'est-à-dire que ezo bouger. Disque wana sikoyo musala na ezali ke eza na kati disque bandeko na poto se comprendre mingi disque wana na kozwa exemple handicap omoni ndika otoliaka kaka soko boki ndika na kati eza na ndika otoliaka sikoyo disque wana ezali pareil
ezana eloko babengi donc noyau wana na kati ezana eloko neti mousse wana etondi na mai siko mousse wana nde ezosala ke plus tozosala ba choc yango ezosala amortir choc wana yango omonaka plus tozokola mousse wana ezokita neti kati ya ndika wana ezokita mai ezosila suka omona efissuré esali nzela ezoki yango nde ememaka biso ti soki ezoki omona liquide wana oyo nazoloba mousse wana oyo eza na kati ya ndika wana soki ebimi libanda nde yango wana babengi hernie ezoki plus tozokola na age yango nde ezosala amortisseur na biso yango nde ekomaka ke omona bato mosusu azaka molai plus azokola azoperdre ba centimètre bato mosusu baperdaka 2 cm bamosusu 3 cm bamosusu 4 cm bamosusu baperdaka mpe plus eza kaka na eloko wana babengi disque yango nde bayaka koloba tassement vertébral donc wana ya physiopathologie bocomprendre bandeko na ngai disque wana mosala nango nini donc disque wana yango nde ezosala ke mokongo na biso ezala na souplesse ebujaka yango nde ezosala ke mokongo na biso soki choc to todendi ejouer rôle ya amortisseur donc plus befort ezosalama mingi na bastation debout oyo tozotelema bamouvement ya corps na bachoc oyo tozozwa eza kolemba yango nde na ngai na explike bino physiopathologie sikoyo origine ya hernie discale eza nini nde na explike bino origine nango eza nini plus tozosala ba effort tout au long ya vie na biso avec le temps usure esalamaka kobeba ya disque wana nayebisi bino etindika ebebaka ezalaka na mai nde nayebisi bino ekomi déshydratation ekoti donc mai ezalaka na kati ekiti esatase ebandi kokita efissuré c'est-à-dire que esali ndelo ezoki yango wana eya koprovoke oyo babengi na français protrusion wana sikoyo yango nde sikoyo na nzela wana efissuraki na nzela wana ezokaki ebimisi sikoyo mwa matière wana eyaka na kati nde babengi hernie discale donc hernie discale wana sikoyo ebimaka ekobima soki ebimi epa bato mosusu esalaka mpasi te mais sikoyo soki ebimi autour nango esalaka inflammation wana sikoyo nde ememaka ke eya kocoince nerf na passage nango ezobima ekocoince nerf soki ekocoince nerf wana nde douleur wana otokaka na sali soko na cuisse ti na lokolo oyo babengi sciatique rappelez-vous na émission na saki liboso 85% ya sciatique origine cause nango ezali hernie discale na base pour comprendre que place nini hernie discale ezouta donc hernie discale ezouta ezali ba vertèbre ekutanaka eza na disque wana na kati eza na mai disque wana na kati eza na eloko neti mousse wana sikoyo plus tozokola plus usure ezosalama mousse wana ezokita soki ekiti mai wana mpe ekitaka esali ndelo esali fissure sikoyo na fissure wana mousse wana ebimi libanda ya place oyo ezalaka nde babengi hernie discale ekosalama bandeko na nga na kingo ekosalama na mokongo to na se ya mokongo neti oyo tozomona sikoyo conséquence nango nini donc on a yebisi bino donc conséquence eza inflammation disque wana eza lisusu na mai te disque wana ezoki disque wana eperdre souplesse nango nde processus normal ya vieillissement donc ezaka nde bakomi awa donc ezaka hernie ezali l'hernie discale se produit lorsque le disque s'affaiblit, se fissure ou se rompt et une partie du noyau galatineux fait éruption. Ezaka nde expliquer non que partie wana ebimi yango nde babingi esali éruption. Donc voyez que hernie ezouta inflammation d'abord. Siko bandeko nanga cause ya hernie discale ezali cause ya hernie discale cause na ba facteur favorisant
boyebake hernie discale ezozwa mingi mingi mibali entre 35 na 55 ans ezozwa basi ya zemi mpona nini grossesse disque wana ezosubir effort mingi hernie ezwaka mpe bamama oyo baza na zemi hernie mpe ezwaka bato babengi oyo baza na prédisposition génétique mpo bajeune mosusu bakosala hernie na 20 ans or age ya kosala hernie eza 20 ans te wana ezali héréditaire oyo babengi prédisposition génétique donc baboti peut-être basala yango na bomwana bana mpe baya kolanda basala hernie na bomwana hernie discale ezwaka bato bazosala basport violent bato bazosala sport violent basalaka mpe hernie discale hernie discale ezozwa bato oyo baza na grande taille bato oyo baza milai mingi nayebisi bino eza soki tozokola nde nayebisi bino noyo wana ndika wana na kati ezosila mai ezosila ezokita yango nde eya kofissure nayebisi bino lisusu ke plus ozokola omona moto azaka molai azoperdre molai na ye donc disque na ye eza kosatase eza kosaffaiblir yango nde esalaka ke bato ya milai mingi mpe babelaka hernie discale bato baza na monene koleka oyo babengi obésité bango mpe eza facteur ya risque ya hernie discale bato baza na mauvaise posture na travail bato bazosala misala pasi mais bazozwa angele te na koprotege mokongo na bango babelaka mpe hernie discale bato baza na faiblesse musculaire mokongo il faut ezala na muscle soki mokongo no eza na muscle mingi te ozoriske mpe ozwa hernie discale sikoyo bandeko nanga basingi nini oyo ekoalerte biso ke oza na hernie discale douleur na jambe douleur na lokolo douleur na lokolo ezobana na nsima na mokongo na se na lisoko ezokende ti na lokolo ti na pied donc douleur wana soki eumeli ekozala cause ya hernie discale oyo tobengi oyo tolobaki ke ekocompresse nerf oyo eza koinerve zone wana rappelez-vous ya sciatique soki oyoki lokolo diminution ya sensibilité na lokolo ti na mosapi soki oyoki sensibilité ya jambe neti jambe lokolo ezokweya ozotambola neti ozoperdre force na lokolo ekozala hernie discale bato mosusu baya kokóma na problème oyo babengi neurologique c'est-à-dire que perte ya sensibilité ti na niveau ya sphincter ke moko masuba ezobima yo to kaka ezobima yo ozosentir te problème neurologique wana ekouta mpe na hernie discale soki ekoince nerf ou bien ekoince oyo babengi moelle épinière ekokóma mpe na problème wana ya gravité donc urgence médicale mais signe bandeko ya hernie discale ezodépendre na moto na moto mais mingi douleur nango ezalaka na se ya mokongo au bas du dos soki ekompresse racine nde nayebisi bino racine nerveuse douleur wana emataka ti ekomaka oyo ya sciatique mais bandeko nanga hernie discale mosusu ekozala oza na hernie badiske eza ya kobeba mais ozosala douleur neti bato ya sciatique te mpona nini aire esali inflammation wana soki ekoinsaki nerf sciatique te okoyoka douleur wana te donc bato mosusu bazalaka mpe na badiske ya kobeba basali hernie mais sans douleur omona quelques jours quelques semaines après esili mpe kei donc 85% ya sciatique ezowuta na problème ya hernie discale sikoyo bandeko nanga question bato babiso mituna peut-on guérir d'une hernie discale est-ce que bato bakobika na hernie discale hernie discale bato mosusu esagravaka mais bato mosusu ekendaka nango mais traitement bandeko nanga mpona hernie eza misato toza na traitement ya liboso oyo babengi traitement médicamenteux ezali bantalgique donc bakisi contre douleur ezali anti-inflammatoire non stéroïdien traitement mosusu ezali infiltration soki neti douleur eleki bamédecin barhumatologue basalaka infiltration
na ba produit ba bengi ba corticoïde. Traitement ya misato ba ndeko nangi za kiné. Kinésithérapeute a coupé sa bino force, a coupé sa yo, a coupé la massage pour que on retrouve force musculaire. Pour force musculaire, plus aux la force musculaire, plus c'est bien pour la disque. Et puis dernier traitement, ils allaient chirurgie, mais on a comme on a un cas grave ou un cas extrême, où que nerf faisait coincé, docteur donc chirurgien a coopéré pour soulager nerf wana. Mais chirurgie faisait un cas rare. 50% ya baka et qui n'est moko. Donc prévention plus au bazo conseiller zakaka kotambola. Pour ça la natation na vélo. Si ko bande konanga pona maladie babengi hernie discale, nazolo zongela lisusu, hernie discale, hernie et ko salama bisika nyonso. Ezali organe o le na place nango et bimi de babengi hernie. Si ko hernie discale, ezali hernie o zozo na niveau ba disque. Mais o nazolo bela mingi minga lelo ezali hernie discale lombaire. O ezwaka na serme Congo, ya ndo zozo bato mingi. O bazo sala ba misala makasi, ba ménage, ba bâtiment, ba misala ya kovanda. Donc ya na yango na pesa bino ba conseil, quelques conseils pour na pour éviter pour prévenir ba maladie ba bengi hernie discale. Donc conseil à liboso ezali malgré pasi que là elle ne son embêté. Malgré pasi, il faut ça l'effort au bimanambeto de balwana français sortir du lit au tambola wana et so pesa yo force ils ont renforcé muscle na OK au vanda nambeto pour que vanda nambeto conséquence na ozani ni atrophie musculaire au perte de muscle à force à kolala. Donc exercice physique ils a conseillé pour renforcer muscle ya Congo. Batumusus bazo sala exercice respiratoire sur les douleurs et les qui Kopé ma malembe, ils appellent continuer la douleur. Vibration à voiture, sorozana hernie discale, ils ont conseillé. Surtout sur la trajet à Milaï, net pour les 3 heures, ils ont conseillé. À partir de 40 ans, tous les signes de vieillissement pour la moutonnoso. Il y a au moins une fois que ça le bilan ostéopathique pour la position posturale. Pour la maman pour éviter les talons, il y a plus de 5 cm. Pour les talons, sur les pimlaïs, ils appellent des équilibres pour la mouton. Privilégier le sac à dos que le sac à main. Donc, privilégier le sac à Congo que aussi bas, sac à Maboko. Pour y avoir des déséquilibrés. Pour éviter de porter des charges lourdes. Pour éviter que sur les mêmes kilos, force, il faut que la cuisse, mais dans le Congo. Donc, sur les kilo, il faut que ma Congo, ma peau, charge wana kilo et la cuisse, na ok, pour sentir en Congo. Quand on a des conseils au bazo pesa à tout moment. Nayango, bakomi mingi, restez conscient de la posture en tout temps. Les dos doivent être bien droits. Le regard droit. Les épaules vers l'arrière. Donc, conseil à bien revendre des airs en haut. Ce revandi, mon Congo, il faisait la calée dans mon Congo, ma pécana sima. Et regarde le bosso. À tout moment, il faut un amoutou, il y a Elokwana. Que ce revandi, quelle que soit la place au vandi, mon Congo, il faisait la droite. Et donc, regarde nos droits, ma pécano et aux sima. Wana, osako soulager mon Congo. Donc voilà, ceux qui doulent les réseaux réveillés on a beaucoup. Ceux qui ont une semaine, il faut mon médecin pour voir ceux qui ont disque des bébés ou pas. Donc ceux qui ont une douleur pendant une semaine, il faut consulter le médecin. Pour douleur, ceux qui s'installer et comme chronique et puis et handicap batumingi et ça la misala et ça na ba vie na bango normal. Voilà du solo nazaki nango lelo pour la hernie discale. Hernie discale et surtout hernie discale lombaire. Pour comme tu as la émission de sciatique, où ils ont complété un mot. Na coupé ça kaka merci et conseil quand des maman nangai, maman Golé, Thérèse, Mato, abana ko ibsangai.
papa dembaki ndekama nyama la se ezaki na kitetela nalinga lingoroba papa nzoto kolongo nzoto malamu eleki loso nyama na mbisi prévention eleki tu bandeko na ngai tosala attention nzambe azala na bandako na biso kimia ezala na biso ekomi mbala nsima merci beaucoup.